papa place aux arts. Et ça la biso kitoko hein. Ceux qui pena mobile la salle surprise. Makasi. Et ça la bien parce que ça la rabasi na bino. Na mabana na bino e comme boring. Et puis malogwa c'est nzuluka. Pour parce que monotonie, pour ça le moins no bongo. Soumission erreur automatique. Automatique. Oza vous osenga. Oza na bino bosenga soumission. Osenga te ekoya automatique. Yango moko pena soumission zo panza na ndako. Mais bino te bino kana ndako na ko boxer na ko boxer. Ko beta na ko beta, ko swana. Bo dimine dose ya bolingo na bino ozoyeba te. Yoko sona oza champion. Yoko beta moi sinon na misa bana na oza champion. Yoko abuse moi sinon oza champion. Mais ko sombele cadeau sombe. Everyone, welcome back to the Anita Mavita show. Thank you so much everyone for coming back. Merci beaucoup na bien sondenge bozongi sous liboso na biso Europe. J'espère que vous allez bien na bolimo nzambe. Biso ape to allez bien di notre penzamba lola azobatela. Soki ezali mbano liboso otala biso ou bien soko zali nyo abonné nga kombo na ngai Anita Mavita. Claudia Kiaku. Ba famille na biso na video lelo toye kopesa ba merci. Toye kolakisa bolingo oyo batu bazana na kati ya communauté na biso tango zalaki birthday na nga bien anniversaire na nga bino so bomonaki na bato no so botine nga ba message na WhatsApp bato botine nga ba message na Facebook botine nga ba message na Instagram na ba TikTok na Snapchat ba video na video te bosalaki ba video bolobi donc eleki trop na moni bolingo eleki makasi na communauté na ebi kote nde na go bandela donc oso na bandi kotanga ba kombo na bino soki to bosani ka kombo ya mutu moko to meminga masolo ebeba ya mwana sina respect please boyamba ba merci na biso to tanga ba kombo na bino te to zana bezo to bosana kombo na yo te omona Anita ndeni babwaki singai batu musu basalenga ba video batu musu penga mona senga ke musu kutonga na sengi na nga bango te basalenga ba video en tout cas ezalaki bien na batu oyo na Claudia tozana ninga ko bomanga anga pesa nga attention ba organiser na bango fete nga butu na yebi na nga eloko te donc bato so bosangelenga boselenga likita boselenga ba groupe en tout cas vraiment na pesi bino ba merci bele ba gros bisous be na lingi bino mingi nzamba lola apambola bino na otika Claudia ali biso. OK, merci. Donc quand to lo barana Anita Mavita show to ya kaka rapona makabo belé donc to salara ebelé donc oh lelo pena to yeko lobaka ba merci donc merci na biso so kene na mutu ali boso donc oh nazaka obligé otanga kombo mutu ayaki na idée mutu azaki pena ke nga mwasi na nga fa sepela aza mère abupia aza mwasi na nga na linga mingi donc yesa première dame donc ye penza ba mibali ya bonde to lingi na communauté au moins mobile pena avanda pena bulara ata na sala ki lâcher po mususu mona beta ka quoi le bien lembi na ye mais ya le bien ata sala qui année passée pour la mai bosote a sala la qui année passée a sala le sous année o mais année o simba makasi za kitoko donc fait tu peux net organisant ata idée ça qui dans monter donc tolinga ke mingi donc balobi mon grosso unité de mesure balobi na benga susu na benga my brother that's my yaya donc azalaka wana toujours pour le coaching donc I love him so much and I'm non pesa pena merci beaucoup ya kolinga moi sinon ndingo linga kae continuer kaka bon papa donc oza unique à ton genre donc mususu ya bon azate donc oza ka yo moko donc umela papa ya bana donc motema ya Anita Mavita umela donc ma pona sepelisa biso esala biso kitoko donc accompagnement na kula boss pour ba mbale ba travailler na dio donc so ba wa telemi allez nga zaika na sima wana na diriger
masolo na yeba nene zoleka. Donc merci beaucoup na bango mibale. Donc bango photo tanga bango karapo bango baza ba bébé chéri ba papa na biso donc baza nyonso pona biso. Donc tolinga bango mingi. Donc merci penezo ke na mutu nyonso o yaki. O azwaki tana ye azui voiture a tie essence. Jour on peut ba essence pasi. Batu ba nyo kwa mina banzela batu musu ba super ba essence te. Na ba o bazwaki idée aya mais akoma kite merci kaka. To comprena ki yo peut-être peut ba contretemps. Merci kaka pose na poso ya peut-être oya ko enjoy mais okoma kite donc nzamba lola pambola. Ba onyo so ba yaki ba sali ba lati ba Kitoko donc to pesibino merci donc merci à ebele babi merci ezara muke mais esala makabo ebele donc merci pour nattant la bino bo disposaki pour na koya ko sepela et longo na biso donc esala biso kitoko et puis vous aki patiente moko ah tena mona na bato aboete bato bazaki patient mite ba minene pour ayakaka akoma iner. Bon, imaginez, bah, tu vas depuis 21h, bah, c'est là, c'est 1h. Non, mais bah, minuit. Bah, minuit, 1h, karatolo, bah. Donc, bah, tu as peut-être pas, bah, tu vas qui c'est bowling, on a, bah, moi, ça n'importe qui, t'es pas mon tout, sous, on a fait, moi, ça, on met la, mais bah, on, bah, c'est là qui, ti, ayaki. Après, bah, oh, bah, kokai, kokende, bah, kei, bah, oh, bah, tika, là, qui peut, tout, tika, là, ko enjoy, na, bah, moi, fait, les cas, qui toko, donc, fait, vraiment, que ti, 7h bino momona na en fait ya boete donc 7h to salena on a foufou likolo nango donc na batu mususu kutu ba utaki Kinshasa le même jour baye donc merci vraiment à toi donc belé président bo sepelisa ki mitema anita bo sepelisa mitema na biso bo sepelisa biso makasi donc bolingwane continue ka bongo o mona bolingwane continue bon na communauté to lingana ke sala bien donc muninga sale loko abengi sio ye e sala rapela kitoko donc boti kanarate to tikanarate to za bomoko moni balobi toza na poto eza bana na bana to ya a to tika ba famille na biso musika metant to yaka a to sala la famille na biso moko awa donc to lingana kaka to continue na bolingo wana mabeza la kanango kaka toza batu to robetsa na babaku mais a raison te ya kokabwana donc ce problème ezali bo solo li bo lekisi na binongo mono vivre longtemps na batu ezaka te ke o soki ndenge nini toza la batu toza na ba défaut na biso mais to sala quand même effort ya kozala bien po to yebi lobité tala siko ndinga nita sepela ki azaki bien donc ye mon kuta yeba ki na été donc ayeko kuta na surprise ya boy donc et ça là qui est quito makasi donc sans plus tarder na sorry avant okota na linka na lobelo mo message mon ki ba famille au moni na vie to yeba ko garder relation no mata kande que dans lobby problème on écouter na bino boye bandenga so nango na ba milliers ozokende ekuta na batu yeba ko ta mutu na place na ye yeba o aza mokolo o aza leki donc tant ozoloba il faut raisonner à 1000 fois et kebelo ko na loba emso le belo kama be na osumisa muninga na obetisa muninga libaku donc yangwana faut ko yeba ko garder relation faut ko yeba ko zala bien na batu muto ko yede yo ezaka te mwana mama na yo muto ko yede yo akoyedo ezaka to bobote ni bumoko e ko zaka relation mo bosalika na communauté na place moko bo muto ande ko yede yo bolingo na moni batu balakisi ngai oyebi ke ngamo ko lekelinga batu bayembelinga banzembu batu ba bless ngai batu ba sengi nzamba pambola ngai en tout cas ba famille toyeba ko garder relation toyeba ko za bien na batu na mokili pardon place ozali loko ezali o mo discussion mo loko mo boy oyebi ke yonde mtu ana faute ndeko mitia na sie bosana soki yo ozana nani bosana senga pardon et libéra marambebele pardon et fongola ba porte belé pardon au cas moi donc ko ma relation na yote pona makama mike pona mambo ezanga tina na ebite ngai za ndenge na ndenge nzamba salanga ngala zara nde bana banda kokola na zara na ba groupe ngai so mena moto yebinga ni to yeba ngala zara na ba groupe emso mona ngande na ndako lo mona koto na east emo moninga na north emo moninga koto na zara ka moto ya batu soki moto telemi alobi ke Anita oyo asalanga boy Anita asalanga boy bisiko za lokuta
muta na kosona ki bo jeunesse ndenge za ba discussion eleka mais siko pena ke opena na sala mutu mo seke loko mobe naza muta bongo te naza mutu mo na lingara batu na sexara batu na sala mais eloko onga na acceptera te buzoba na lingara nde buzoba te na lingara ke impolitesse te ponga mo na ze impolite na lingara ba manquement te ponga mo na lingara pe muta manquement te na sala ke effort ya ko se respecter po batu pe ba respecter ngai donc conseil nga na pesa ka nga ba famille to yeba ndenga ko garder relation po yebi lobité. Merci so beaucoup. Yeah, merci beaucoup. Ezaki très important, ezaki clé moko très important, donc vous allez bien abatu quel que soit problème makambu o ekokyo le kabatu ezate na mokili nyonso ezakara bakambu donc toi baka ko bongisa donc côté de piste pour mutu azomi kitisa côté de piste pour mutu moko azomona kara ki au moment mutu so kyozo sale mabe azokipe na yete azazo bate aibelo ko sala donc toza la ka wana to linganaka to so supporter to sungana ko to keneli boso donc to linga bino mingi elo mususu na ngana loba to ngato sala bino signaler to signaler bino to encourager bino to pesa mutu moko posa wana omoni o mobali anita asalaki asali yango kwa linga mwasi na yo pe place ozali peut-être ozwa chance wana te ozwa temps wana te ozwa ta idée wana te ke na sepelisa pe mwasi nanga papa place ozali et ça la biso kitoko soki pena mobali asali yo surprise et ça la bien parce que otali nanu mama asufaka na kubota mama asufaka na bana mama kende boy mutu pasi azonga boy mais so osali mwa eloko yozo mona peut-être eloko muke mezaka nene pena makasi to santaka ngo pena na kati ya mitema donc tozo encourager na mobali o alinga mwasi na ye so ozana posa ya kosalela mama na mwasi no feti osali surprise ezaka ka feti te okyo créer no pe loko okyo sala pe ki obemise na restaurant okyo sala pe ki omemie na mon hotel omemie sans moins kaka boza la bino mibale donc ozana besoin ba organiser le surprise party neti auto saila ki anita toza wana biso tozaka available na nyonso toza na marquise ezali toza na musique ba DJ bazali toza na kolamba tolambaka toza na décoration biso moko toza na basani toluisaka toza na babiloko nyonso oyo ezosenga feti esalema feti simba ndenge bomonaki na video feti simba ki donc ezateke toluwaki muto ya kosala boye biso moko tosalaki yango donc so oza na posa pe wande osalela mwasi na yo bongo to mama pe place ozali osala mobali na yo surprise benga biso donc ba numéro na biso ezaka wana ba social media na biso ezaka wana na YouTube donc soko luki biso omona biso donc so tosala nyonso biso moko donc to lambela biso te muto décorer biso te donc to sala tout donc pour la encourager mutu moko place azali à continuer ko salela mwasi na ye loko wana donc luka biso to solola na biso na munoko mboka tala kaka donc toza ba congolais to sona ki congolais donc ça la bien s'occuper ozana lisuna likanisi wana olobi ke nga pena ne ofona salela mwasi na nga boy to aider yo to peso ba idée to ko aider yo na nyonso donc na nyonso oyo lingi donc toza open toza wana pona bino to linga bino kaka po bozala pe bien pe biso pe tozala bien donc esali pena kitoko na ite soki ani to lingo bakisa elo mususu o peut-être ngana simbite elo na loba ba famille bomoni ba bandeko na biso ya basna mibali ba papa ba mama omoni ndenge tozalaki na Afrique ndenge to na Europe ezapi mibali belé base belebe basalela basna bango basalela mibali na mo ba surprise birthday ou bien basombela bango ba parfum basombela bango ba cadeau babimisaka bango babuka ka hotel bakenda ba congé na Congo esala marango mais na Congo moko eza moi limite pona maramba mbongo OK to comprendre biso mais siko to ene Europe come on to boyi te na Europe eza pe na bato musu basala raté mais to zanga ka mo ba 10 livres te ba 20 livres te na Europe to koko kosa te atambongo ebeleza na ngote mais ba 5 livres ba 10 livres ba 10 euros ba 5 euros ya muke o esenga to sombelo ko kolia emona naka papa mama place ozali boyebi ke sala bien ovandi na oboye ovandi koyeba teke eloko moko ezoyela yo ovandi ka babayeli yo carton moko bo ofongola boye
moi body mo na kati ba peso carton mo fongola boy parfait na kati ba peso eloko bo fongola boy chaussure na kati boy bi kende sala bien ba peso fongola boy moi caleçon mo kasika moi soutien mo kasika moi o eloko mo ya papa o bi ke sala bien papa penene na ndaka na mbetu ba kotini kola mbetu moi ba senge mo eloko bo esala ka bien baba papa bosalela basi na bino na mabana na bino baba na bino ekoma boring ebi malokwa ese nzuluka po parce que monotonie po parce que bozana biko na ndako wana boliaka semu chaque jour boliaka kwanga chaque jour mais mo pesenga pe bobeti tout na restaurant mo boy boleka biloko bolia na ndako mais wana za yom to lambi yango te mutu musu ta lambi yango boke pate na restaurant bandibu bolie biloko bandibu boke pe soko mela pe chiche na ngo mabete o boke pe place mo bozuta moi ji ozo les gens mela alcool te soko mela no alcool te boke ka place mo bo mela café bo beta ba carte bo sala maramoboy et ça la bien au moins ni bobimi ni banda et ça li bino bien bon au bouquet holiday hôtel moka des jours bino beka papa na mama bolekis na bino herbo zongi et ça la biloko na ba mama na nga ba papa na ngai et matisaka degré ya bolingo et matisaka munga bolingo et ça loko ozo renouveler et ça la bien faut que ça la mwasi na yo feti faut que ça la mwasi na oni ceux qui oza papa olinga na mama ba feti te olinga na mama bien cité mais mwasi na linga ndeko mobali salela ye wana yo salela ye o salela yo te po is not fair moi sino alinga la ambiance moi sino alinga na ko bima yozo ozo linga ta bima yozo linga te akende fete yozo linga te polikos yo etali yo te soko lingo kenete bovana ndako ami yo tika muninga ke ko enjoy eza bien te ba papa bozala bien bolinga basi na bino bosela ba biloko mobo esala bien to bosala moi sino bongo soumission eroye automatique oza osenga na bino bosenga soumission osenga te ekoya automatique yango moko pena soumission zo panzana na ndako mona ba soumission belé bela baso bazaka soumise te na mibali na bango siko ta mobala zo sele ba biloko bongo o mona soumission osenga ngote mais bino te bino kana ndako na yo ko boxer na ko boxer ko beta na ko beta ko swana bo dimine dozi ya bolingo na bino ozoyeba te yoko sona oza champion yoko beta moi sinon na misa bana na ba oza champion yoko abuse moi sinon oza champion mais ko sombele cadeau sombela kete ko pesa ndeko pesa kete donc message na ngana lo ba ngwana elom sona ba sendenge Claude lobby mutu nyonso tu oza intéressé olingi osalela mwasi na yo feti olingi osalela mobali na yo feti mais oze bandenge na obanda te biso ye to vandi awa biso zo mona ba couple na biso ngala mobali na nga Claude na mobali na ye to organizaka to ko ede bino to sali bino plan ndenge nini oyo ko sala pe mwasi na yo aoyeba te mobali na yo aoyeba te fete ko leka très kitoko donc ndenge za boy mibali na biso ba DJ bango mo ba beta musique wana eloko ya koluka te mibali na biso bango moko bataka ba tante mibali na biso bango moko bataka ba tante basala ka décoration biso pe to sala ka décoration na bango nde to za boy to lamba ka pe to lambelo pe na fête pe et puis to na bana biso o basala ka biloko bakoko sala quelque chose so pe bolingi bato ba bina bana biso moko ba ko bina na ebisi ba danseuse so boluka pe ba danseuse bana biso pe ba bina olingi bokota soki na nzemu nini ozoluka bato bakotisa yo donc bakoyeya bakote wana donc obanga te luka biso tokosalela oyo olingi osala pe bato bakoyeba te donc fete koleka na calmement ekosala bien donc ye nga na mwena soki nanga bongo la soki olingi oclôturer na ka ndenge anita alobaki na nga na epingle ka moke kote alobaki ke tozalaka na intégration oui. Même papa na biso na Afrique pe baba no pesa baba mama na biso ba cadeau omoni ya Afrique kutu papa mto asala kasala nyonso na ndaku mais anniversaire a mama to anniversaire a papa omona asombi super omona ke na wenza sombeli mama bijou bango basali makasi na biloko wana malgré biso a na poto tozana bango biloko ebele mais na Afrique ça mingi super bijou asepeli si mwasi na ye pourquoi pas biso donc biso pe toza kutu na ba possibilité wana tozana ba moyen wana ya kosomba omoni balobaka eza prix ya iloko te muto zo compter eza makani
makanisi déjà ya ko balobi makanisi déjà ya kopesa wana ezo compter donc tant ozo kanisa kopesa mutu to kosalela mutu eloko so tolena kata avant na bosana e baloba eloko ko kaba eza éducation makasi ko kaba eza éducation soki ba parents na bino bande ko salela ba mama bino bande omona yango moni bande ko musubi ba salara yango po mona mama biso ando sala papa na biso boye ngapi eza automatique na sala yango siko te ebite mibali misusu ki bo ba pesa bino éducation wana te ba pesa misusu bazwa na bango éducation wana te mais ba yekola kaka po balobi na vie ba yekola à travers la vidéo oyekoli quand même quelque chose olobi nga pe na osala mwasi na nga bongo tomba ma pa lobi nga pe na osala mobali na nga bongo donc ezokende bofo ezaka teke papa salaka mama pe salela papa et salaka pe papa bien donc ndenge yo kolinga ba sepelisa yo papa pe alinga pe asepela donc tolinga bino mingi lelo pena vidéo na biso zaika mukuse boye poto pe sa bino ba merci donc bo continuer ko s'abonner massivement na Anita Mavita Show bo tika te bo lembate donc toza wana toujours pona bino tolinga bino mingi nzambe ya lola apambola moko na moko akozwa vidéo oyo o pe akolobaki ngai na telemina sala eloko osala donc bozala bien anticiper ko sala yango tongo lingo sala ezaka te momo bimisi mbongo ebele te peut-être ebi que anniversaire moi sinon ezaneti 3 mois attends 1 année au bande déjà ko préparer on bande déjà ko mbongo malembe ata moi 20 moi 10 on bande ko malembe ti o koma na moya anniversaire na o mona ke o sala ngo ezate ke mbala moko bimisi soza na mbongo bimisi mbongo ya mbala moko po ezate mais soko moni ke na ba farti mambebele oko plan ngo oko bande oboma mbongo no malembe to sala ka biloko wana po libala na biso ezala boring te moi ambiance moko ndenge salaka bobeti tune na lobeli boso esala bien emotivaka yes ezate ke baloba ke aussi tokoli mi mikolo wana eza makambo na bino bana non eza na acheter bolingo eza na acheter ata bokomi bampaka tomona bakoko ya mindele omona mwasi na mobali basimba na kana maboko mwasi alinga kita na voiture babiloka mike boya fongoleli porte bakena ba holiday na bango en couple mais biso ba africain to lingi kaka ndaku tout le temps kaka mbetu wana bo changer pe moi baloba bo changer moi area OK samwe o bo saka bino moko pona ndaku peut-être bana bazalaka bo zapela na temps ko savourer bolingo na bino te bo quelque part bo savourer bolingo na bino bo sepeli omono zongi banere kiti ozongi boye mutu ko sala courage koti na nzoto lobi te ga fona sala kapo na kende lisusu donc esala bien et ça pena kitoko donc bo sala kango esala bien moi to biso ko to basa ba africain to senga na biso flair te biso to linga na biso flair te o pesa nga flair e beba na ona ozona ngo me e robeba ton osombele mo eloko matoyi moko boye osombele mo eloko moko boye et osala moi ba bien donc papa to encourager bino na banda ko place bozali ba maman to encourager bino na ebi ke biso na poto awa to concentrer trop ka na bana to sala ba dépense trop bon na biso sila ka na bana o mona ra fona sombela mwana oboye o mona pena ke papa ba futie mais a obuleka ba fartir ndaku bana mama pe ba futie a obuleka ba fartir ndaku bana siko ya mwana fo bo changer mama yo raisonnera pona papa yo raisonnera pona mama omoni bongo ekende bien ana moni ke mobali nanga eloko bezozango yo sombeli mobali na yo ana moni ke eloko boyesa na sombeli mwasi na yo yo moko po bouquet holiday mobala yebi na ete yo bouquet oyebi seka chéri moni jour boye fozala off na musala po tozoki ne place bo bokei jour musepe papa yo po sala bo sala babiloka bongo bo beti to na restaurant bokende boluka place boutique to lobi te ke botika bana ndako ba moko bana ya mike boutique ba moko to lobi bongo te boluki place boutique ki bango bokei ou bien se bozana bana mikolo botiki bango na ndako bokei bolo barateke makambo eza pona biso ba jeune non bonzulisa bolingo na bino bozo komisa bolingo na bino bolingo bakoko botika makambo oyo bolo bo banita obe bolo baba na bino please botika bosaba biloko bongo bo renouveler bolingo na bino bozala bien na bandako omoni emoto discuter pe na kata ba bandako mais ce que tango sa eloko bongo omoni elongoli na kanda wana elongoli na souci wana elongoli na stress wana oyeba biloko bongo ekolongole malade ozana maladi mona nzoto boye bo ba beti mo surprise mo bo feti pou
malade esili yo mbala moko malade ekimi yango moko na nzoto mpo eloko basali yo eshoke yo omona bapapa bosalelaka biso tosengi bino bosalelaka biso bamama bapapa mpe basengi bosalelaka bango please donc tolingi bino mingi ye notre mpe nzambe alola abatela bino please bobosana te bopartageaka bavideo bopartageaka bolaikaka bokommentare esala be boencourage biso soko mpe omoni wana histoire olingi toloba kokomango na YouTube te luka biso na kokomango na commentaire te luka biso soko ke luki Anita Mavita Show bien luki Claudia Kiaku omona biso na ba social media nyonso to omona biso tindela biso message na privé to kosala yango ko tinda yango penate na YouTube po tala kaka esala propre te quoi et puis ne to solo yango na professionnel nyonso tout donc oyeba ku mutuku to oyeba te li sonne zé voilà donc merci botika la bien collaboration Tozakeluka solution kaka pour l'intégration. Oh eza Anita Mavita Show bobosana kosabone te. Oh eza Anita Mavita Show bobosana kosabone te. Botalaka Anita Mavita Show.